Salut mesdames et messieurs. Bipa Ignon Sobozwa mais bandeko ba bonné à Franck Commun TV ba bo message na kolanda émission na bino tolo bela Congo. Quand on la sara ba message que Bernard Mboyo koya. Voilà toza déjà na aéroport ya Kinshasa. Bernard Mboyo kalamingité a kitana 10 minutes. Ba na ya fondation Ben Mboyo likela balobi ba kotika la te, il faut ba ya kozwa. Patron na bango faut ba ya kozwa, DG na bango faut ba ya kozwa. Le visionnaire et la fondation Ben Mboyo Likela Kalamingite a quitté la mabele. Quand on a bomonia balobi misala ezo banda quand on chef de l'état lobaka misala me banda Kalamingite misala ezo banda bana nyonso o boza na République démocratique du Congo boze la fondation Ben Mboyo ba place bozwami. To former ba jeune fille, ba fille mère, ba garçon de la rue o baza na misala te ba orphelin. Fondation Ben Mboyo Likela nde sungaka. Balobi koloba trop ezambanga passe misala nde le kamasolo ne belé parce que awa na fondation Ben Mboyo misala nde monanaka vous allez brancher partout place bozwami kalamingite masolo ngozo banda. Merci na John le patron mota film Jésus motaza na réalisation mokolo malelo toza en plein aéroport de Kinshasa balobi eza ya koinda. Voilà ndeko mbote mbote ndeko journaliste. Papa, tout le monde est mobilisé, boza ebele na aéroport de Kinshasa, to qui déjà vont les autres qui ta kalaming de ka ndongo boyo ka wana Bernard Mboyo a quitté déjà. Ndeko impression na to liloba na moko na bato ba Holanda biso zani. Oui, nako yebisa na bandeko baza Holanda biso en direct donc toye justement na aéroport international Ndili pona koyamba mona mboka président ya fondation Ben Mboyo a prometaki toujours kozwa moi quelque chose oye asimbaka pona ko penser na auto épanouissement de la jeunesse parce que ce total bien jeunesse na biso est beaucoup plus isolé dans tous les secteurs. Il y a un kanisa qui moi ndambo azwaka au lieu to bebisa yango na ba n'importe quoi mais il y a kanisa justement aya visite pour na partager yango na bande konae. Alors biso to survoler kaka likolo mais oya ko timula maloba mingi ye moko na présence na inde bolanda e na intervention na ye. Voilà pour na bande ko balobaki eloko ezate eza lango ka bikoma ko ma réseaux sociaux biloba loba Bernard Mboyo roya te Bernard Mboyo ko sa eloko te etake yo oza kati ya masolo ya fondation Bernard Mboyo olobani. Et eza justement palpitation à côté à bateau bazaba impressionniste parce que bayana bateau mususu sala kana cabine ateka kana nguba azuma mbongo ça t'a pas jour on a passé na ba réseaux sociaux pour parler n'importe quoi. Très bien. Mais en tout cas vraiment biso to justement tout la qui ça intelligence moko croisé où ils ont même auto épanouissement jeunesse ils ont tout tia maboko epana bateau ba pesa ki apesi na simaloba manipuler non tout sungana tout tia maele moi muke to za na pour que to épanoui jeunesse na biso. Lelo fondation Ben Mboyo na Kinshasa. Est-ce que la vision Fondation Ben Mboyo est à Kinshasa ou bien est vraiment partout? Bon, justement, il faut que Kinshasa c'est terrain d'exploitation. Voilà. Et puis terrain mise en application, il y a ville en Bandaka. Ce que moi je parce que les local cybernétique, c'est-à-dire centre d'élaboration, nous va permettre de signer un accord, un partenariat pour nous mettre sur le terrain. Donc, bon, même en Équateur. Exactement. Très bien, merci. Tu continues dans l'émission mobile parce que c'est au Kangabino et ça bien. Oui, moi je suis so ko se présenter bato pe ba ebiote ba yeba toza déjà na rapport avec Kinshasa nde to yebisa ki bango yo zanen bo ngai monsieur Fabrice Moprima on a ebani na mbanda mobimba même pe na Kinshasa na bana nyo Équateur baza si place A ndeko Fabrice Moprima jeune leader ya province Équateur précisément la ville mbandaka alobi a kotika la terre ko soutenir frère nae liloba na pona bato ba kolanda biso bon en tout cas ta on a yokaki moninga na nga azwi de wana. Donc, na bloqué même pas. Na kenda qui na opena donc tabima ça et loko eza bien makasi vision na yo en plus ta to solo na ye atali singa vision na ndenge zali makamunyo so na bon wana okangai moko na oya à 100% avec bateau oya ngape bazaka na simana nga ba yepe à 100%. Donc na mbanda ka kuna ndenge bazozela mwana mai ngana benga mi mondele mais mondela botami na mbandaka koli na mbandaka totangine na mbandaka toleba chuchu ba kotosi na mbandaka wana donc bana ya mbandaka bazala poser makambo yango ebandi en plus pona ngai pe na kendaki na baite ndeko ndenge za wana biso na mbanda lelo tozala na leader te très bien okaye na mouvement ya idée ya bongo et pas na biso leader na biso ya politique ezali yo Bernard Mboyo Likela leader ya politique ineti ndeni. Bon, namanaga mbalo tozana besoin to misa candidat député donc député national, député provincial.
donc na dewana nyo surtout surtout kebite la mbanda de to mbanda eza munene ndeko journaliste eza munene ba massa to sodela ba massa na ba kushi nyoso bazozela biso to kita si le terrain pona kopesa bango makamu nyoso tout donc nde ba koyamba pe biso nazo comprendre te bolobi yondo mtolobi ke Bernard Mboyo boponi candidat na bino bana mbanda ezanga eza linde population ya mbanda mobimba o ba yebi Bernard atambola na mbanda partout même babiso lelo to yeko soutenir à 100% totambola na mbanda partout tozana ba base partout o ba to ba yebi babisika ni tozalaki yangwana to 100% Bernard Mboyo ke la fondation Bernard Mboyo ke la ba to minene ba granga ndonde ba lobaka na mbanda bazali ba oursu baza na mbandaka est-ce que ezo bangi sabino te ko pona Bernard Mboyo net candidat pour battre ba élection 2023 mais ndeko avec viso mundeko na biso azali nango en plus nenga vandaka déjà na batu très bien ezo la kisa déjà to ko battre ba élection oyo à 100% mbandaka des no munene to zui mbandaka 3 to zui mbandaka 1 partout Bernard tambolaka azali na sango ya malamu aliaka na bato asungaka bato yo talaka mutu alongweka la poto musala salaka kuna to sufi kuna bitenga ifona ya na mbongo na lia na bandeko na sunga bandeko nanga ndio moni fondation ye donc mbandaka fondation ya blague to akotika la Italie voilà to zela Bernard Mboyo kita makambo ko lobeze belé tozana bandeko bango vraiment baza déterminé to ebité idée ya Bernard Mboyo to que Bernard Mboyo candidat na députation nationale ou provinciale. Tu retournes à Bernard Mboyo, ma question à répondre à Bissot. Ndeko mote non? Mote papa journaliste. Tout le monde bino boye belé, boza déjà dans rapport à Kinshasa. Quoi la bino rapport à Kinshasa et ngelo bali? Bon papa journaliste, njo sepele pululu yo kande. Pardon? Njo sepele pululu ngombela we, mais ngongo ya honde rapport ali uniquement ntina iki Bernard. Bernard Mboyo là ali bonomo donc au CPLA pour de capitale et puis de province ti wa bongonde mbanda ki ali onene to wanga depuis écrit to ali l'encoline coli ilema to ali la bosenga drapeau donc bo l'olympique massivement Congo to yela kinde ke mon cher enjoye ti Mboyo kinde loloko loko kisamekene loloko to ali de rapport international to lila arrivé kinde massivement papa yo dongo yeboe o timbokani emi njoyu mekonda Mekunda et ali côté Équateur précisément secteur Bikoro ma tellement njoka Mboyo ki Bernard Pululu ndila kiko aiza aye ané comme ça donc to lobake na province ya Équateur na Bikoro oyebi déjà fondation Bernard oui to langa ke Pululu ntina nyange kinde to wewa ihe kinde to wewa atange mbandaka donc ali la wa camion ikinde ikelaka ligne ikinkuma bantondo wa Bikoro ba maringo wa Itipo ti ekitake wa Isongo bolia ti côté wa province Bandundu donc ali partout Bernard ali partout à message ni relancer pas bandeko na ya Bikoro o bazolanda biso merci papa journaliste message qui me ko lancer me ka bandeko kimi bali le Bernard ali jeune. L'espoir de jeunesse de l'Équateur, c'est Bernard Mboyo là. Donc, bientôt là, to Kitaiko. Donc, tous les konda. Oh, Bochuan Kundo, le yaka, Tinambine, Tatotika la Yuewa, Tatotika la Mpe Yuene, Jeune, à supporter wa Jeune Ali la Waide Indoti. Donc, Bana Wikonda, Bana Ma, le yaka, Minene Ali. Et Nango Miamele, premier konda. Ntepela lontono loki fondation Bernard voilà uniquement yo ya nenti na ki Bernard Mboyo là et kay ko njeta ma bantolo ya kala ne Kinshasa ngo ali ali quelques semaines après ça ali Kinshasa mais to ali la besoin là vi condamné ali tous les provinces loyaka lo s'adhérer des fondations et ngo alolo tepululu yo mtunde ozana charge ya makambo parce que mtali boso alekala na TV a ko annoncer candidature à Bernard Mboyo ezayo lelo Bernard Mboyo aye Kinshasa impression na yo pour arriver à Bernard Mboyo. En tout cas vraiment merci mingi na bande konyoso bazolanda biso en direct na pesi batu nyonso pepe congolais mbote o bazolanda biso na musika
partout na Congo bazolanda biso bayebi biso na pesi bino ka bambote mingi balobi nyamele kaka mais mosaki le karaté na monika kino na minute déjà eza koyina na l'aéroport Ndili mwana mboka Bernard Mboyo azana biso elongo et boza toujours confiant na biso que non makambo nyonso tolaka bino en tout cas toko réaliser yango vraiment na mikolo koya makambo bolakaki bato bao pe bazwaki occasion Olanda ote na ba émission elekani makambo bolakaki bato ezali souci na biso eza toujours encadrement ba jeune souci na biso ezali photo to meka quand même ko améliorer conditions de vie à ba jeune ça c'est ezali lokola racine pivotante na biso yango wana. Voilà comme c'était prévu Yemoyeyo Bernard Mboyo le président de la fondation Ben Mboyo qui est déjà na Kinshasa bolobaki o Bernard Mboyo royate o Bernard Mboyo atikali kuna o ezalaki nango ba aventure je crois que est comme une réalité. Monsieur Bernard Mboyo bienvenue. Bonjour des journalistes. Boni to moni na ville à Kinshasa to moni bandeko na yo baye kwa kozoro depuis aéroport lilobana pour na bandeko na ezali et touchenga makasi komona baninga mingi tozalaka na bango depuis kala voilà koyambanga pe na keyo ya kitoko na moni et salinga vraiment plaisir. Eza na bandeko oyo tokozwa vraiment tenter talaka auto koma fozonga ndako pema eza na bandeko bazoloba fondation Ben Mboyo ezalaki na ngoma loba pamba lelo to monyo ye liloba nini okoloba pona bandeko nyonso oyo bazozela toye pona to kokisa makambo oyo tolobaki déjà na ba téléphone et puis toye kokisa ngo siko sur le terrain précisément na combien Fondation Bernard Mboyo est vrai précisément c'est nini toujours ndenge ndeko balekaki na baction nga ku na golo ba ebelete mingi bandeko balobaki misala ndele kamaloba na ebele nde tokoyeba comment ko avancer voilà misala ile kamaloba na ebele nde tokoyeba ko avancer wana eza mo ya Bernard Mboyo oaza initiateur ya fondation Ben Mboyo likela société bon retour au pays moi na mboka abotama na mboka akola na mboka balobi pona nini te fondation kenda partout na République démocratique du Congo ezaka na Kinshasa. Bon, fondation tozotala un peu to bandana no siège kozala précisément pe à na Kinshasa mais plus toza basé parce que comme toza plus na province na biso kuna to basé pe kuna mingi parce que kuna déjà base na biso esika tozala makasi mais a pe base pe kozala donc bana mbandaka base déjà base ko sepela déjà comme dans déjà sur place na bi makamba bien ezali tango balobaka misalu mebanda makambo ebandi misalu mebanda ka ndenge ezalaka Bernard Mboyo ayena makamone ya sika ba jeune ka nde tozolandalanda ba jeune nde ba osala ke mboka kende liboso et osala bien moni on aéroport awa esengo na ya mokolo lelo ezali bon esengo na ngezaka ya komona Ben Mboyo kela mwana biso mboka botama na mboka kola na mboka ya boy ayeko former biso fondation Ben Mboyo kela na bengi ba jeune fille nyonso ya mbandaka ezaka ya mbandaka kaka te ata ya Kinshasa boya na fondation Ben Mboyo kela mingi kolobeza te OK na sepeka komona merci beaucoup Kata.